Eunwe Embazie Bilumbia Kulwe Yangalala Esengobi Esengote Kiese voka kiese kui Tsai voka tsai kui Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo Lelo ezali mardi eza mokolo na biso ba jeune oyo toyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza tozali bana mapamboli batata na biso bateye biso mingi eloko makasi nde mutu na mutu abatela elembo na ye bilembo oyo tobatela na ntango wana Nzambe alobaki ete akosala likambo na mokili banda mokili esalama nano emonani te ezali bongo bie bongo te yango na biso tobatela bilembo na biso mpo mokolo yango tobika soki ozala elembo na ye te moye kobika ekozala te ya mibale tolobaki mokolo yenga lipanda ya molimo eyabi eya te wana ndenge tata Kimbangu alobaki na 21 na banza ensemble makambo nyonso alobaki na banza ensemble eza kozela biso tola mokili ndenge eningani soki tokomi pembeni likambo ekatana banzembo ya mawa ekozala lisusu te pasi mpe ekozala lisusu te me elembo kaka tolandaki makambo mingi na mokolo yenga nakanisa bapapa elebe bakoya soki batikala na ndama makambo bakoyebisa biso po mokolo wana lere elikaki mingi tali mpe papa Mbenza kozanga likambo te surtout ye témoin monene ya 5 mois papa Kabemba papa elebe nga nalobi ka likambo wa tobatela elembo na biso tozala bilembo mpe tozala bilembo te tala na ya yo moko soki ezake pante bi eza juste soki ndenge nini ezaka juste eza ya kotengama te eke mopanzi te oyiki ekomi mingi merci ma papa na pesi bino nzela na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo merci tata Molimo Santo mokonza lingoba mokonza bule na kopesa biso maloba tolobelaki likolo mokolo mayenga na oyo opesaki biso toyebisaki ete na mokili tango nyonso mpasi eyaka na mokili Nzambe alukaka pesa solution kasi tango akopesaka solution ezali na outil to instrument oyo autilisaka toyeko kweya ete autilisaka toujours bato oyo bazali penza na valeur mingi te na kati na mokili pamba te na mokili tozana bato ya makasi bato ya minene bato ya ndenge na biso bato ya faible oyo tolukaka kobika to protection epai na yo Nzambe yango na topesaki to rendez-vous eleka opesaki ete tozongela lelo na tila wana nde tozali kobandela
Na Amos chapitre 3 verset 7 walobi Nzambe akosala kalikambo te soka yebisi batu na mokili te prophète na ye to motindami na ye solo Nzambe akopesaka sango parce que Nzambe azali bolingo kasi sango yango tango eyaka na mokili banani bayambaka ngo mpe basalelaka ngo lolenge nini yango na to demontraki lobi na suka me to bandi na ebandeli lokola tata Molimo Santo alobaka te loba ya liboso loba ya kala loba pe ya sika tolobelaki na semaine okuna na 2 Rois chapitre 7 verset 1 kende kuna na suka oyo nzala monene ekoyaki na kati na mokili ya Samaria tokodotanga na bandako na 2 Rois chapitre 7 verset 1 kende ete ba lépreux batu ya maladi ya mbala bango bazalaki na libanda ya mboka parce que bazali batu pamba na maladi na bango bakoki kozala esika batu bazali te kasi tango nsango eyaki prophète Élisée ayebisi yango na mokonzi kasi mokonzi andimaki yango te azalaki na doute ya ye ezalaki na kati na motema mais garde corps na ye to officier d'ordonnance azalaki pede na ye amanifestaki yango na miso na bato abi ata Nzambe afongoli maninisa likolo eloko ndenge kosala matete saki ya loso ndakisa ebateka yango na 500 francs donc wana ata Nzambe afongoli maninisa bimisi mutu azali koloba akondima yango te batata ba mama Nzambe soki alobi soki likambo ezali soki aza ko insister lokolo tozali lelo tozali koyoka to lona to bokola to bondela to sala bisala zeli likambo ezali epai tozali kokende likambo ngo ekokisamaki mokolo wana ba lépreux batu pamba bazaki libanda bango nde bayaki ko découvrir que ba soldat ya Asulia basi bakimi bazali susu te babandi kolia komela babite secret to yebisa mokonzi bakotaki na mboka bayebisaki mokonzi lobiko ya Samari emonanaki na mokolo wana tolobelaki lisusu ete ntango nkolo Yesu abotama malgré azalaki na famille royale mais bayebaki ete nkolo abotamaki akende kobotama na ndako la bibwele bongo babatele na bampate bao bazalaki na esobe bango nde bato bayebaki liboso ete nkolo abotami bazalaki kolala libanda ote bozwi na bango molimo na bango makasi na bango sezalaki na bibwele na bango esengelaki balala kuna bakoka kobokola yango mais dans l'entretemps na kati ya mboka na Bethlehem bato minene bazalaki me batikalaki koyeba yango te kino nkolo Yesu akimaki na Egypte kino azongaki batikalaki koyeba yango te me bato na pamba bayebaki yango ye nkolo Yesu ntango abandi mosala na ye aponaki bapotre bato minene bazalaki na kati na mboka basadducéen bafarisien bascribe kasi azwaki bango te azwaki bapêcheur Pierre Jean bazalaki bapêcheur bato pamba balalaka na libanda na koloba mbisi bangungi bazali kosuwa bango ntango pe bango bato baponamaki Pierre bayebisi Nathanael mutu monene ete don tomoni Mesia Nathanael azongiseli bango eloko nini ya malamu ekoko bima na Nazareth est-ce que na Nazareth eloko mutu ekoko bima nzoka de nkolo Yesu azali mutu na Nazareth yenda azali mobikisi lelo mokili mobimba bazali kolela ye nde toyaki kokita na lisapo oyo ya Matthieu na chapitre 22 verset 1 à 10 mais totangelaki yango na Luc chapitre 14 verset 15 à 24 alors tolobelaki ete nani wana eza na biteni mibale bato ya minene o bazangaki koyeba likambo yango o bazwaki invitation me baboyaki korépondre batata bamama ta biso bato tozali lelo awa tomekaka moke mpe bizaleli wana mike ezalaka kati na biso ntango ozwi invitation moninga tindeli yo c'est-à-dire apesi yo considération apesi yo lokumu parce que ayebani na bato ebele me azwi kaka yo me yo na tour na yo okorépondre invitation wana te osali dépense moko te omoni mpasi moko te me ye anyokoli nzoto osali badépense mpo abenga yo esengeli opesa ye lokumu opesa ye considération mais ezaleli wana meme biso lelo toza nango ebele moninga tindelo invitation osabote ezali malamu te bongo
bango bato bazwaki invitation bapesaki baraison yango tolobeli lelo te na musala na nzambe raison ezalaka te. La fois passée tolobelaki mpe na liyanga te na musala na nzambe baneutre bazalaka te soki ou bien ondimi ou bien oboyi. Donc na musala na nzambe soki opesi raison donc oboyi na yo ya solo bato minene baboyaki invitation ya mokonzi ngai nasali boye ngai na bali nake komeka bangombe bizalelo na tozala ngo pe mingi tozala na ezalelo na te na musala nzambe topesa te na musala nzambe engagement zoki to ndimi esenge to sala musala nzambe pote musala nzambe eko okende liboso pote to bengo musala nzambe mais ezakande lobiko na biso soki toke kolona toke kobokola biloko na euti ezongaka epai na biso biso moko toliaka ngo biso moko tosalelaka ngo esungaka kaka biso moko. Donc soki tokopesaka baraison te mpo na kati na mosala na nzambe ete mibale elobaki na biso ke esenge na biso tozalaka toujours prêt. Tolobaki yango na Matthieu 25 verset 13 ete mokolo nzambe akoya toyebi mokolo te toyebi ngonga te. Esenge na biso tozalaka toujours prêt. C'est-à-dire que likambo na nzambe occasion monani opportunité monani na likambo na nzambe il faut sauter premier, il faut yamba yango, il faut salela yango. Ndaki satango bato ba kongoli baleka na ndako na biso. Esenge de beto sepelaka parce que a longoli yo charge okokaki ko na okokaki ko sala yango te mais soki mo kongoli aleki pour na groupe na komo na lingoma pour na musala esengeli ko profiter na occasion wana pote mayemazo ko yela biso liboso to yebi yango te ve batata na biso lelo mingi malgré to zo baptême mais baptême na biso to salela kango comme il se doit te doit na biso to zo yango c'est fini na koma mundimi ki mangiste même carte ya 500 francs na futa kate. Donc sur carte mukibondimi na ngai litomba nango ezali nini mais ba lobi da biso de tolobaki kuna ke aba mokonzi akoti atali asepelaki abengaki biboso na abengaki bato bazalaki na tina te bazwaki invitation te mais comme ina kati tango akoti amoni mutu moko azaki de lamba molato ya ditabe akangaki abwakaki libanda pesaki etumbu makasi. Tango nyonso ezala butu ezala moi ndenge bazotinda biso to bondela to sala misala to battre mibeko ya nzambe to battre mibeko lingomba ezali nde tozali kobongama mokolo na mokolo eya na moi eya na butu tokobanga na biso likambo moko te yango wana tobakisaki eke solokola toponami tosuka na koponama te mais tosala molende tosala molende lokola apôtre Paul azobate tokende de progrès en progrès. Donc lelo na sali malamu lobi na bakisi lobi kola nazali kokende mais to tele ma place mon côté to loba pasi na biso ezali nde lobi ko ya mokili mobimba posoki mutu amotelemite pona ko sala sacrifice mokili ko bikate yango na batata ba maman to lobaki na 2 Corinthiens chapitre 8 verset au na verset 1 na verset 5 to kitaki na verset 20 iti na verset 21 kuna balakisaki biso pasi oyo ezalaki na mangomba ya Makedonia bazalaki solo na pasi bazalaki na kati ya tribulation lokola batata na biso babundaki tala tozwi reconnaissance na 1959 na 1960 to organiser lingomba na 66 to tongi déjà temple to bandaki na eloko mususu te to tongi temple tala pauvreté to za nango na yebite na RDC mobimba mboka la biso mboka to lingomba oyo ezalaki na ezwaki indépendance malamoko na sima mbula motoba batongi temple monene oyo tomonaka na matete. Donc engagement na biso le pai na nzambe donc to lobate ke no tozala mpasi nzambe azoyeba te boy na boy donc tozali kozonga sima mokili mobimba bataleli biso mokili mobimba batie biso miso ndenge tovandi lokola soki mbula ebeti biso no tokotelema mbangu tokokoba kofungola bisipela temple tokoti tovandi parce que totongaki yango tozali kosala kaka mpona nzambe te tozali kosala mpona biso moko po te mokili mpe boyeba ke nzambe azali nzambe kati na bato azali kosilisa na liloba moko ya suka oyo toyoki na papa alobi ya yiki oyo ezali koya na kati na mokili oyo tobengi la tribulation na kati na français
obi tribulation ezalaka période moko ya pasi oyo kondima ya bato solo ekomaka malili. Surtout lelo na biso tozali komona tolandaki mokolo mayenga ete tina biso na kati na Yerusalem yiki ezali na kati na lingomba. Alors esengi na biso tozwa mayele abitango yiki koya esengeli na bino bozwa mayele. Donc notanga na Matthieu chapitre 24 verset 15 abi yiki soke ye esengeli kozwa mayele seli to likambo ezali to bakite botika yiki wana monana pote yango esa ko benda kanda na nzambe pote nzamba ko kata mukano tozala nzemu moka kala to yoma na lingomba te botika nzamba la te ko lota ndoto bese bon ningisaka ye pote maye azara ngo posa ko sala asala biso ngo noki. Alors papa lobi te nzambe akosala likambo moko oyo nano esala te tango yango ekozala tango ya pasi to tanga yango na kati na mokanda na nzambe. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Toke kotanga pe na Daniel chapitre 12 verset 4. Ya solo ba pesa biso rendez-vous jatena mikolo koya tango ya mpase kozala na kati na mokili e komonana. Alors ba mpase na soke monani e kotika na komonana lisusu te na kati na mokili. Batata bokadisa e kozala ndenge nini? Totangi yango na Marc chapitre 13 verset 19. Ete mpasi wana bokotika komona yango lisusu te e kozala pasi moko kosakana te eza kuyamba te. Alors mokolo wana ya détresse tozali ko continuer na botala ngope na Daniel chapitre 12 verset 1, Matthieu chapitre 24 verset 21 à 22, Daniel 12 1, Matthieu 24 à 22. Donc ezali tango moko en passe kasi na kati na tango na mpasi wana nzambe akotika bayo ya yete ba oyo basalelaka ye ba oyo bakumisaka ye oyo babatelaka bolingo mbe komisala nzambe akotika bango te. Psaume 34 verset 8 tokena verset 20 tokotanga Matthieu chapitre 18 verset 10 da Actes des Apôtres chapitre 12 verset 14. Donc ese ya ona papa lobi to batela bilembo parce que bakotala biso de longi e ko leka na hôpital te boto tala na laboratoire soko za na malaria be bakotala na longi soki elembo na yo ezali pote tanga kotinda banjelu nenga lobi na Ezekiel tala kaka ba oyo bazali elongi bazana elembo o tchabango o lekisa bango neto tanga na Matthieu ete bana na nzambe baleki na droite ba meme bantaba baleka na gauche. Donc elembo o ezali ko ngana na elongi na biso to batela ngo elembo na biso ezali na bolingo mibeko pe bisala ngonga ezali goga to pesi baloba et pa ya tata pasteur tata Molimu centre na telebiwa. Na komona na nzambe tata mwana tata Molimo mon centre tata Molimo mon centre papa Simon Kimbango Kiangani merci pour na lilobo pesi biso natina na elembo ezali mission mais elembo wana esengeli bakotala na elongi kombo ya tata Kimbango soko ekomami na elongi na yo kombo ya nkamba Yerusalem na sika soki ekomami na elongi na yo enkombo ya nkolo na biso Yesu Kristo na boye na ye ya mibale soki ekomami na elongi na yo yango wana nde ezali na kati na Apocalypse chapitre 3 verset 12 makambo nyonso eza na kati ya Bible. Est-ce que kombo ya tata Kimbango ezali na elongi na yo kombo ya nkamba Yerusalem ya sika po bayeba ke yo ozali na identité na yo ya Yerusalem na sika kombo wana ezali ou bien kombo ya nkolo na boye na ya mibale est-ce que ezali soko ezali te yo ozali kimpumbulu place na yo na kati ya lobiko bana na nzambe ezali te yango wana nde elembo oyo sengi na biso to batela yango parce que Esaïe asakolaki ete Yerusalem ekolatisama nkombo mosusu oyo nkolo ye moko akobibisango na monoko na Esaïe chapitre 62 kuna un suivant ezali na kati. Donc
esengeli ezala Yerusalem ya suka ekozala na nkombo mususu ya sika oyo monoko na nzambe kopesa tango tokomi le 5 avril 1921 nkolo Yesu abimisi alobi nkamba oyo ezalaka nkamba yango nde ekomi Yerusalem na sika monoko na Yawe nzambe alobi yango nkolo yango wana esengeli yo latana elongi na yo nkombo ya Yerusalem na sika tel que nkolo Yesu alobi yango soko zali croyant ya nkolo Yesu il faut na elongi na yo bamona kombo ya Yerusalem na sika ndenge ye alobelaki yango. Donc je nalingaki na beta nano sete nesika ndeko asokisaki tata mokonzi abule nzambe kati na biso bato yo lobi mokuse ma lobi mingi penza likambo oyo biso tozali na yango tokamata nano na contexte biso tozali ndenge papa pasteur Kabemba asukisi ponga naza kobata na siko ya asukisi mokili ekoti na tribulation oyo ya pasi emona nano te depuis avant-hier, le 10 mai, je crois, à 5h27, les scientifiques lobby boye. La terre, mon kilo bisotozali, la terre est comme musika na soleil, c'est-à-dire na 152 millions de kilomètres. 152 millions de kilomètres du soleil. Or, en temps normal, la Terre est à la distance, il y a 90 millions. Maintenant, ça fait 66% d'ajout. En conséquence, Banda, na moi, au bisotozali na yango ya mai, tikuna tokina kokoma na moi ya août, pio ekozala na mokile mona nanute, suka na pio ekozala na mokile makasi. Et puis épidémie ekozala makasi, il y a rhume, il y a grippe, il y a passe. Donc le roi ekozala mingi. Wana ba scientifique ne ba lobi yango. Donc bana na période yo, donc passe ekozala. Yango wana papa et l'obamaka était passe ekozala ya sukate na ba passe, mais pona ba yenge ben nzambe akoye isabikolo yango mukuse. Yangwana papa soki bongote motope akobika zalite yangwana kolona kobokola ekozala parce que mpio soki eleki mingi ndenge balobi récolte ekozala difficile passe ekozala difficile. Or na psaume 132 verset 13 nzambe alobi boye ngai nasili kopona Yerusalem yango ezali ndako na ngai efandelo na ngai nde nakopesa biloko nakolia kuna na Yerusalem nakobimisa bilona ya makitoko mpe bafande na Yerusalem bakolia bakomela. Psaume 132 verset 13 et suivant. Yangwana omoni na Yerusalem na nkamba programme ya kolona mpe kobokola ezali elaka epesa belaka deja ya kala ba verset ezali ebele mena zwi kaka wana papa. Donc biso tozali mokili. Et maintenant ce qu'on tali ba budget ya guerre, il y a tous les pays occidentaux est monté en fraîche. Bon baza kotanga na bakati actualité, États-Unis par exemple, ça fait 1000 milliards de dollars oya bakisi na effort de guerre. Kamata Chine, kamata ba moka wana nyonso tu ezala bitumba bato bazali kaka na ko bonga mpona bitumba ezala bitumba ezala nzala ezala épidémie ezala ba calamité naturelle to côté na période oyo ya suka ya ba passe ndenge yango ekomama na mokana na nzambe. Et c'est comme ça yango biso toko bongo tokosala nini. Voilà motuna nde yango wana tokosala ndenge nini yango wana yo mpo lobi al bonsomi ya molimo eya. Et c'est vrai opona kaka bato bazangantina bango nde bakoya ko à travers bango ko laksa makasi na yo nzambe parce que bituma wana ekoya kosila wapi ekoya kosila Yerusalem nde mutu akopesa kimia à travers mabonde
Et ma bonne lango yondo sali ko yamba yango tata molio mo centre. Eh bien, ma bondeli ya Yerusalem. Nzale ko sila wapi kaka na Yerusalem parce que nzambe alobi ngai na poni Sion na poni Yerusalem e fandelo nanga nde na ko bimisa milona biloko ya kolia na kolei sabat. E ko mama yango na papa diange na lobaki e pa wana pe yo sali koloba. Et pas wana depuis 1921 ko beta kaka sete na kolona. Parce que kolia ko utaka kana Yerusalem. Bisika nyonso to ba calamité, ba inondation, ba nani ba pasi ekoya. Yonde ko to moto sima ki yango parce que na l'an 2000 wana tango biso to koma ki kuna. E ba scientifique ba lobaki globe yo elingaki ko to linga to kota na eloko moko ya somo na kati ya mokili. Kasi yo bomba ki yango. Ti maintenant ba yeba kate une seconde seulement mbele mokilo e pantani mais yonde a yo vandi awa na se mais yo vana kape kuna na likolo nde osimba ki yango poane ni wana osimba mabele papa po osimba ngo redresser yango catastrophe ezalate po bazala kolobaki na l'an 2000 mokile kosuka kasi yo o calme mpo obomi likambo na yo na tango oyo yo moko bongisi yango papa. Papa, lelo tozali le 13. Ezali koloba maya kala, eza koloba maya sika. Le 13 mai. Ndenge biso tozali lelo. Le 13 mai, na 1917, le 13 mai, lelo, ezali mokolo yo, Mama Marie, bazalaka bini balete kaka moko. Oyo azalaka pe oyo azali. Akedaki na Fatima, nde balobaka mingi le mystère de Fatima et tout, c'était le 13 mai 1917. Akedaki olakisa na ba 3 bergers portugais, Lucie, François et l'autre là c'était Francisco. Tango akeko yebisa bango que tala makamo makoya, pardon, ya sainte. Et puis tango yebisi bango batia kango makamo, ce sont des secrets. Eza bango ba secrété. Eza makamo Mama Marie mu nzambe mutati nakiye akela ko yebisa parce que Portugal yango nde traite négrier l'esclavagisme royaume basala ki découverte à royaume Congo ezala ki de bango portugais. Yango na ko yebisa makamo makoya. Konande ezala ki le 13 mai. Donc aujourd'hui, et puis le 13 juin, et puis le 13 juillet. Dans ça là, koyeb sababa kabouad. Likambo ezali na kati na mokili koyeba nzambe. Koyeba nzambe azali wapi. Yerusalem ezali wapi. Nde mama ya likambo nde yango wana. Alors tango ya yebisi bango alobi nkolo asili kobotama parce que bientôt tozokota Noël. Nkolo asili kobotama mais au nord de l'Angola. Mais bobo mayango tikino tango ekokoka nde boko bimisa yango. Et ayebisa ki pe makamo ya Russie, makamo ebele nyonso to ya sakolaki. Eza nango secrète parce que oya keda ko yebisa yango mama na biso azali na biso. Donc makamo na nyonso to biso to yeba. Ta bango lobi ba secret non ya ba secrète. Effectivement papa à part na 1917 wana à le 12 plutôt le 17 octobre moki les joie qui ba changement boye yankolo yesu kambala ya bibale et puis à partir de 1917 Ben Gurion na banani ba juif ba banani ko zoka par petit groupe na Yerusalem ya kala en ce moment là et zalaki yango so bazalaki exilé mais bazalaki ko kota malembe à partir de 1917 Titan en 1948 va proclamer l'indépendance na bango le 14 mai. Donc lobby ezali indépendance ya Israël. Talandenge likamwe koyaki. Et kaka na 1917 wana le 17 octobre ndezalaki la révolution communiste, le marxisme. Et puis en 1917 ezalaki peut entrer à mois d'avril ezalaki entrer ya Amérique na Première Guerre mondiale en 1918 balancer bombe atomique na Nagasaki na Hiroshima nde guerre wana ekosila na ya ba japonais 1918. Donc kolo asilaki koya
ba oyo bazali na mayele bango nde bayebi makambo ete nkolo asilaki koya azali au nord de l'Angola azali na Yerusalem na sika bato bayebi yango kaka biso nde tozali kotia distraction pasi kaka nde yango wana esoko totali ndenge nkolo Yesu ye moko alobaki yango parce que makambo na biso nyonso yo moko lobaki botanga ya kango na kati na Bible alobaki yango ezali na Luc chapitre 21 verset 24 alobaki na bazu bino bokokena na bombo na mabota nyonso ya mokili mobima kino le temps des nations ekokoka tango ya mabota ya mokili mobima. C'est en 1967 que Bayuda bakenaki na Jérusalem nesika oyo koma na bango kako efelo na bileli temple se kufa. Mur de lamentation temple se kufa. Bazalaka lisusu na temple te. Or temple wana ekufa oyo ezalaki ya kala ese kufa. Temple wana yango nde etongami na biso na nkamba ezalaka mibale te ezalaka kaka moko tikino mokolo malelo. Na tango papa diangenda to dernier voyage to salaki na poto ye alobaki ete bazalaki kozela ye le 11 mai 1992 bazalaki kozela ye mpo ete akende kotia libanga batonga temple kuna epai na bango. Mais papa na mois juin akei le 8 juillet akaboli molimo na nzoto bango balela kolela makasi babi esili na biso pona nini temple wana linga ko ya kotonga ma epai na biso etongami en Afrique au Congo anka moye mususu to sala te biso nyonso to tokomata kaka nanka omoni papa. Donc makambo nyonso to ezali awa ezali epai na yo to kamata ngona ba détail ebele te papa faute de temps. Voilà tolobaki 21 verset 24 à 25 papa lisusu likambo yo to vivaki yango ezalaki boye soki okamati de 1917 te oye kokoma na 1987 ça faisait 70 ans. Papa diangenda tango azalaki oye kolisanga makambo ya Daniel, livre à Daniel, livre Apocalypse, tout ça, ce qu'on appelle la gestion des temps prophétiques, na période bolikambo eko salam. Il y a pesinga yango abi développé nano isika o. Tant on a développé yango na pesinga oui papa de 1917 à 1987, ça fait 70 ans Israël sera détruit. Il y a kamati fait na koma ki makamwana bake ko corriger on a papa kolutu. Ma corriger yango baye ko zonga bayebisanga balobi Jérusalem ekozala détruite te po tokosala tosalina no remise reprise te nzambe akobatela bango te kino tokokata mokano comme ça likambo eye epai na biso définitivement. Yango na ba secret wana tango na balanaka ba émission mingi tango na linga ko bimisa ngo alobi te ko bimisa yango te et c'était comme ça. Guerre ya ba golf ba guerre we ezalaki kuna tango to komi na 1917 ou 1987 kuna mpe ex URSS oyo ezalaki makambo ya Fatima ex URSS akokisi pe 70 ans ale perestroika bokili yeke bali ko ninga na makasi biso atokobaki na ba conférence souveraine ba conférence bokili koba 4 ans après Gorbatchev a démissionné en 1991 et puis c'était la fin de l'ex-URSS. Mondele moko akobaka boko moko pe alekaki na TV5 alobi ezana moto moko azali na mokili azalaka très faible mais yende moto azako ningisa. Il parlait de Papa Mfuma Mbanza. Yango no moni ex-URSS ekweyaki une super puissance ekwe yango moko e panzani. Yango na tata bato nyonso maintenant babani komituna likamango ekozala wapi te. Papa Kabemba asokisaki nde esika wana mpe nazali kotelema moke ntango nkolo Yesu abotamaki papa ezalaki kaka bato pamba bayebaki ke mwana na Nzambe abotami
mais bato na mayele bakutaki musika bango mpe bayaki kotatola bapesaki bakado dont un africain Gaspard azalaki wana ye moto apesaki or na tango ya biso bato pamba bande bayebaki likambo wana oyo nyonso biso ntango nzoko eza kokufa na mboka oyo kombo papa Mfuma Mbanza botami nzoko eza kokufa toza kolia banzoko awo bato minene bazoyeba makambo wana te or que nkolo Yesu biso nde toyebi ke mwana na Nzambe abotami azali epai na biso et puis nkolo Yesu na mission na ye ezalaki bayebaki mais na kosukisa mission ya nkolo Yesu ezalaki mpe moto pamba Simon de Cyrène dans Matthieu chapitre 27 verset 32 Simon de Cyrène yende azali noir azali africain na mwana na ye Alexandre na Rufus Alexandre na Rufus bazalaki na bango mato mwindo la croix de Jésus baza komona ngo eza croix ya malédiction romain akokai kosima yango te juif mpe akokai kosima yango te bapréféré kobwaka yango na moto mwindo ale Simon de Cyrène akamati ekulusu wana amemi yango te na Golgotha nkolo Yesu babaki ye na kati elakisi ete nkolo ntango ye abotamaki bato pamba bande bayebaki na suka bokonzi na ye makambo ne nyonso atiki yango na kati na Afrique chez les Africains parce que na kobotama na ye kinkole na ye refuge na ye aye kosala yango en Égypte en Afrique esika na bato mwindo e na ntango na suka biso bato mwindo tobatelaki nkolo Yesu e ntango Herode alingi koboma ye me na ntango na suka bokonzi makambo ne nyonso tu ye epai na biso baafricain papa Simon Kimbangu yango oyo ezali na biso na nkambo likambo par hasard ezalaka te nyonso ezalaka na plan ya tata Nzambe e bato pamba libanga oyo ebwakamaki babelge babwakaki papa Kimbangu azalaki na prison ainsi de suite mais ntango ekomaki le dit même mpasi ekoteli bango bakena bake kolokota libanga oyo ebwakamaka salisa biso mpo ete tozwa kimia na mboka na biso me lokola ye azali Nzambe na bolingo na ye asalisi bango abimisi mpe roi asali makambo nyonso tu eh bien bango badwi kimia na kati na mboka na bango maintenant c'est un royaume avec un roi et tout yango wana mpe bapesaki papa Mfuma Mbanza médaille ya effort de guerre omoni e nyonso wana mpona koloba nini babelge kaka bango nde bakamati libanga oyo ebwakamaka bango bakamati yango e bakomisi yango libanga moko pierre angulaire bato nyonso tu baza komona yango bango nde bapesi reconnaissance officielle na église kimbangiste bati yango ekomi libanga moko ya talo bato nyonso tu bazali koya awa elingoma ekoti na Belgique ekoti partout donc nkolo Yesu alobaki ya solo bokonzi yango mpe ezali ya solo confirmé tango Israël akomi na mboka na bango question ezalaki biso tokomi indépendant d'accord mais Kristo azali wapi ata mosakoli na Nzambe likambo na Nzambe kati na biso ezali wapi yango wana ntango kaka biso tozwi indépendance dans 1960 premier ambassadeur d'Israël nommé il s'appelait Ram Yeron nommé le 11 novembre 1960 il avait mission ya ko vérifier likambo ya tata Kimbangu soko ezali solo ou bien solo te parce que mboka yango ezwi indépendance tango Ram Yeron aye a vérifier a sali bato wana bazalaka na ba recherche makasi a sali conclusion mais alobaki likambo na Kimbanzek alobi epai na biso mwana na Nzambe ayaki nkolo Yesu metondimelaka ye te tala mpasi biso tomona biso bayuda mais epai na bino tata molio monsanto papa Kimbangu aye le dernier des mystères ya Nzambe mopesi nguya mopesi mayele bokonzi nyonso aye epai na bino soko bino bokondimela tata Kimbangu te bokomona pasi koleka biso bayuda ndenge biso tomona maintenant bani kosala description ndenge ezalaki na seconde guerre mondiale pasi bango bamonaka soko alobi ti akati balobi plus jamais ça esalema lisusu te epai na biso alobi soko bino bondimeli tata Kimbangu te bokomona pasi koleka biso mais pasi biso bato mwindo tomoni oyo ya bombo biso tomoni eza ya koloba te ke ezongela biso lisusu papa nazosukisa kaka na likambo oyo papa
Papa Diangenda a sala 3 voyages na Israël. Oyo ezali ya mama likambo ezali kozela nde voyage na yo papa. A sala ki voyage na 1961, le 27 au 28 octobre, nde akeko nokisa mbula na Israël. Tango nokisa mbula kuna, ba pesi ekoti ya grand rabbin, Motei, et ba pesi titre ya chef spirituel. Et kuna mpe ba pesi fongola ya Yerusalem aki na kosambela mpo na kimia ya Israël. Akeko sambela kuna na mausolée ya roi David. Tango papa bakeko sambela kuna, ba yeminzem oyisu mwana ya David. Tango ba yeminzem wana mangomba nyonso bazalaki na mokolo yango ko sambela, bango nyonso ba se regrouper autour ya papa Diangenda sa délégation, balobi ngomba e ko sangisa biso nyonso to yango. Na 1961 et le 10 mai 1969 et na 1973, 3 voyages. Et alors, on a sali déjà 3 voyages. Tatande moto akoya na 4e voyage pour na kosilisa makambo nyonso. Ndeyo. Bazozela yo papa. Papa Diangenda a salaki pe 3 voyages na Mbanza Congo. Kuna 3 voyages wana ya asali pour Mbanza Congo ezala pour na biso bato mwindo. Toloba Yerusalem na biso ya kala. Asalaki voyage na 1931. Asali le voyage na 1975. Asali le voyage na 1988. Asilis. Abi 4e voyage na Kolombe be koseli sa makamnyons tata mutako ya koseli sa. Ndeyo. Israël bazako jela yo. Awa pe na Angola na Kolombe na Mbanza Congo pe bazo zela yo. Naselesi papa po balobaka nga na lobaka mingi naselesi wa. Merci Yahweh. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Limisanga Yahweh ya solo na benga makite. Mais tant on a yoki 2000 ans ndenge papa Diangenda yebsaka biso yangwana na ye. Pamba te likambu ya 2000 ans, papa Diangenda tango yebsaka biso yango après ndako nzambe, c'était en 82. Papa Diangenda mema biso na lutendele. To komi na lutendele po tango ndako nzambe fungwanaka. Toke poto, to ye pasi ezalaka papa. Na matei o epesamaka na ba mbuta na leur wana. Balobi ete tango ndako nzambe kofungana tokosala sute. Donc olobi kaka lipa ya ozwi. Olobi kaka fufu ya ozwi. Eloko nyonso kosenga tokosala sute. Alors papa esalaka ye pasi na enseignement ya mabe ya ndengwana. Papa lobi na biso ete ndako nzambe wana ezali nouveau départ. Mais batu bazwili yango na sens ya mabe. Surtout bambuta enseignement ba pesaka ezaka malamu te. Tozongelaka lisu ba voyage makasi papa. Pona koteya. Alors, na réussite otosalaka ya matei na 82, papa memiso na lutendeli. Tanga memiso na lutendeli abi na moni penza lingomba ezongi. Po enseignement nyonso mabe na Satan pe akotsaka masengi na ya mabe. Pour être l'ingome ezala déstabilisé. Pour batu nyonso abi biso to pesi ba mbongo na biso to sali nyonso ndaka nzambe sila sikoyo tozonga suna misala nzoka ezandenge wana te. Alors papa sepelaka na 83 tant toye le 6 avril et sengo ezalaka po papa Simon Kimba okianga ni yomoko oyebi po yomoko papa Diangenda kuntima. Oyebi 83 tant toyaka et sengwandengwa na batu bazongi église ezaka plein. Alors tokena epai ya mama Mwilu epai na yokaka papa Diangenda lobiete tala ba mama bakoki komata wa koyawa
na cimetière ya Maamwilu te mpo na nini mpo mvula ebetaka le 6 avril wana ezalaka ya kosakana te. Alors bamama mpo tokende kuna na cimetière ya Maamwilu bamama mingi batikalaka na Yerusalemi awa. Papa alobi na mikolo koya soki toke na kotia bafleur epai ya papa Simon Kimbangu directement pe na mama Mwilu akomata na Yerusalemi mbala liboso na yokaka liloba wana. Papa Diange na lui mama akozala kaka te tokomata na ye na Yerusalemi lero wana makambo nyonso ebandosilaka na Yerusalemi. Donc mama Mwilu bakoria bikozwa ye tokokenene na Yerusalemi wana papa Diange na c'était en 83. Alors tozongaka bato en tout cas tomataka mingi batata mais ba mama pona pasi ya nzela ndenge salaka biso na 83 ba mama bamataka mingi te ti tozongi na mukuse papa likambo ya 2000 ans. Papa alobelaka boyi alobi 2000 ans l'air tokoma na 2000 ans donc mukili ekondingana pamba te Nzambe akobongola makambo nyonso epai na biso. Donc makambo nyonso oyo ya mukili ekoya epai na biso. Mais papa tango continue po aloba tala Satan ndenga zalaka. Tata na biso moko papa oyebiye musicien alobi papa 2000 ans lisusu na pasi ya boye. Papa taliye, papa torataka, maloba nyonso papa bombelaka biso, pona 2000 ans et katanelaka wana. Ya lobi, en tout cas soko 2000 ans kaka, mbote ye foi. Malamu na kufa. Tozali kutoa pasi. Et puis yozo loba na biso susu, tozela 2000 ans. Papa na mukolo wana torataka makambu na yo. Oyo biso tozako linga ko yokela yo vraiment torataka yango. Papa atali albi mbe diambuko ni mono kizola lunda diambuko ono diambu dena mfeti kulutela kadi beno imono mono ibeno bolimisa ngai alobi nakobombela bino likambo te faki pamba te ngai nazali bino bozali ngai soki na moni likambo batali boso na lobelaka ezali bino mais likambo te lokola boboyi na bino pona loba na bino makamba 2000 ans tata kaka akoyebisa bino. Alors vraiment zaka pasi bambuta bakendeke na ndenge bango ya kimbuta mbuta makambo sali mais bon elekelaka ndenge wana mais tango tokomi sikoyo na leur papa mfuma mbanza nde leur tomoni ete perturbation ebandi kokota yiki ebandi kota na mukili tolobi papa Diangenda alinga oloba na biso likambo ya 2000 ans nzoka nde yango oyo torataka papa Simon Kimbangu kiangani Nzambe na biso ndenge tolobelaka yango ya solo papa soki totali ndenge papa elebi alobi makambo nyonso ezakaka epai na yo. Makambo nyonso ezapa na yo pamba te papa Diangenda alobaka na biso tata ye kaka mutu akoya kosilisa makambo na bino nyonso ya likolo na ya se eza na maboko ya tata. Pamba te papa soki totali lelo yo mokili mobimba tozotalela yo mokili mobimba tozotalela yo papa mokili mobimba tozotalela yo epai mosusu ezali te mokolo mosusu na tongo yo moko lobaki minda nyonso ya mokili mobimba ese ekufi mwinda ya Yerusalem tozalaka on dirait tozalaka attentif te mwinda ya Yerusalem kaka mutetikali liloba nezaki yo moko tata Simon Kimbangu kiangani mutolobaka ngo mwinda moko kaka tikali oyo kopela ezali ya Yerusalem ba pasteur moko bayaka na tongo tango bimi pasteur wana atali biso tango tozo beta
amoni lipata ebimi na éclairage ya ndenge mususu ba pasteur bayaka na bus ye moko ateli atali oh lipata oyo ebimi boye ndenge nini ti toke na lipata na biso na éclairage na yo wana ya molimo tokoti nango na ndako ya Nzambe ye alandi mbango ayaki mpo akota susu na éclairage biso tokota nango na ye korala ya Yerusalemi na faki aye mpo akota akoti te azongi tango tokoti ndako ya Nzambe tango abimi na ndako ya Nzambe aye mbango atala soki lipata yango ekobima lisusu amoni te alobia Dieu est ici ye moko azwaka confirmation yango na papa vraiment na yeka kobeta c'était pour na likambo ya 2000 ans pamba te na 2000 ans perturbation ya mokili mobimba nde yo ozwi liboso ozwi makambo na yo nyonso oye nango na Yerusalemi yango na papa nakonoka lokola mvula te nazalaki na makambo ya voyage ya papa Simon Kimbangu po place moko elobamaki te lero wana papa Simon Kimbangu bakomaka na lowa moto akonfirmaki ngai likamani ezali papa pasteur André nana yaya mama Leni natai kombo na eponga na bosa na bakomo ye papa pasteur Bikuma papa pasteur Bikuma mutayipsa inga témoignage oyo po ya salaka 40 ans kuna akene okoma pasteur kuna tango bakomi na lowa ezalaki poste te ke o gardo nini ya masuwa te ezalaki kaka zamba lowa wana toyokaka ezalaki zamba alors na zamba wana banyama bazalaki kobima place wana ezalaka lokola terrain donc feu et puis ça lokola plage alors bamindele batelemisi bateau balbi ale bateau etelema bateau etelemaka na kati ya mai bateau etelemi sikoyo bayebisi papa Simon Kimbangu bato na yo bakotikala awa yo moko nde okotikala na masuwa tozokende na Elizabethville papa Simon Kimbangu atali bato nkangu ndenge ezalaki bato etelemi na kati ya mai me bato oyo bakotambola ndenge nini na mai oyo pamba te zelo bato mwaye koma na pembeni ya mai wana ezalaki te miracle papa Simon Kimbangu asalaka wana abandi mbala moko nzembo oyo Nzambi eto utuyikama watu simba watu fila mululudi lwaku Nzambi okala yeto votuambana Nzambi eto utuyikama tambule polisaka yango na mai wana na yebite na ba Swahili lowa soge laksinin me biso lowa kuna na biso na kota Ntimansi elaksi dinoko yango na papa ne parcours ya papa Simon Kimbangu na ndenge wana yango na lobi et puis leur papa Simon Kimbangu abimaka na nzundu ndenge toyoka histoire batu ya suka balandaka ye ezali bana ya mike place wana histoire to bosanaka yango te tangu batata balandaka ye papa Simon Kimbangu alaksi bango linyoko alobi biso tokobika na linyoko na nzete oyo pamba te tokokamba mabota ebele ya mibale alobi na bango boye biso to perdre biloko ebele ya solo mais toza na santu na kende ayebisi bango après ça aye koyebisa bango ete botala likambo nyonso oyo bokomonela yango pasi botala na Bible makambo misato wana alobi bozonga musala oyo eza ya bino bambuta nyonso bazongaki tango bazongi mundela bandi okende tango bandi okende atala kaka boye na nsima bana ya mike na ya 3 mois bambema bango na baya na bango
à partir il y a 12 ans, 13 ans, 10 ans, 8 ans, 7 ans. Babando landa papa Simon Kimba. Tant babando landa ye, Mundela Tali. Premier groupe ezaki plus de 40. Alobi ale, basoda, bengana bango, beta bango. Basoda tala pona ko beta mwana muke, parce ba bengani bango. L'air baké, batala na sima, ba ye plus de 100. Mundela kamwe. Basali ku ndenge nzela wana ezali pona kokatisa bakita. Mbala moko Mundela alobi, ale, basoda, bozo banga bango, ale, bengana bango. Tango ba bengani bana mike, ba ye plus de 300. Donc nzela wane kanga mi bana na bana ndenge papa diange na ibsaka biso. Bana ba kanga mi na balabala. Mbala moko Mundela tali abeti maboko. Abi Simon Kimbam Kimbam ozongisi batata kasi tala bana bazolanda biso lisusu. Ti papa Simon Kimbanga telemi atali azongi alobi na bana banga kazami lufutuka luwide yingeta ale bakomo benga André Joseph Mandela ni pas même 2 minutes nie bana nyoso bakei ayepa ya Mundela bi bana bazonga bi Kimba na bana mike baso yokela yo esili nyoso tozo sala eloko moko ezate yango wana rapport wana na makambo Mundela alobaka na nzela tant papa Simon Kimba azongisaki yango wana Mundela wana akendeke pe bazongisaka ye na poto mwa mukuse kaka papa yango oyo po ezali histoire moko mingi elobamaka te na komba tata mwana Molimo Santo. Amen. Merci Bambuta papa pasteur Tolandi na oye papa Silisipe Tolandi biso esika totelemi elembo mutu oyo lobaki makambo pa ya papa pona 2000 ans ezaki beau frère obenga papa bokilo na yepe bongo be bongo te beau frère hein puis akufaki avant. Merci beaucoup Novanda pour c'est la papa mbenza soki ozala posa na bino pe bokozonga likambo ezali wana na 5 mois ba papa basalaki manso ndenge toza koloba papa mbenza témoin yamba loba ba papa misala nyonso basalaki awa 3, 5, 15 likambo nene papa alobaki 2023 papa alobaki makambo ke tokobandela 0 tina kobandela 0 papa alobaki na 5 mois soki tokoki kaka kokisi pa 100 ans ya lingomba kuna kokende makambo mingi bakomona ya changement bongo bien bongo te parce que kokende ya papa na papa mbanza ya suka yiki ekoti na lingomba ti sikoyo meno makasi nzambe abateli tokokisaki 100 ans yango tolobi batela elembo na yo ekoyaka te pona nini o mabongisi ezali ebele ndenge balobaki na biso awa botikali botonga Yerusalemi ndenge mpe toza kotonga Yerusalemi bagere ezali bi ezali te kasi biso pe tokolemba te oyo toza koloba mpona nini bitumba eye makasi kasi biso toyebi ke nzambe mpe akotika biso te
ye mpe aloba kosa susu bato mosusu te biso kaka baoyi bakozonga mpo nanga natelemi nano wana napesi papa Mbenza oyo abongiseli biso ye témoin ya 5 mois akoyebisa biso. Merci papa. Nkombo tata mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Merci papa ya kopesa biso nzela ya kolanda lisusu makambo oyo elekaka na 5 mois tokolobelaka yango ntango nyonso. Papa mfumu ndongo papa diangenda kontima na 5 mois na alobaki ete biso nyonso ndenge tozalaka na période wana. Donc à partir le 24 décembre 1988 kino à 1989 ndenge bayaki kobima na fin mai pamba te esengelaki bafete nanu fete ya naissance ya papa Mfumu Mbanza le 25 mai na nsima nde programme esalamaki ya kobima na ntina na vote. Ye moko papa Diangenda alobaki ete biso nyonso oyo babengamaki bapelerin ndenge alobelaki yango banda ye moko papa Mfumu Alongo papa Diangenda kontima papa Kisolokele bamama papa Mfumu Mbanza pe atangaka ye kasi na compte na bato tokofandaka na nkamba libela oyo ba pèlerin bazalaka 560 personnes na bambuta na bango moko ba papa ba mama faki biso nyonso esoki tozwi oyo tozalaka na nkamba tofandi na nkamba na ntango wana na kinzungidila ya Yerusalemi. Donc biso nyonso tobengamaka ba témoin ya kolanda makambo oyo bapapa balobaki ndenge bakalobaka na Kikongo nkiakangu tukengi likambo nini oyo tokangi na sanza mitano oyo tofandi awo. Donc koloba ete mans matei malekaka donc ezalaka prévention. Donc makambo nyonso wana balobaka oya mabe na ya malamu me ya mabe oyo koyela biso elekaki mingi ya mabe oyo bapapa basakolaka na ntango wana na 5 mois elekaki mingi to eleki mingi yango bapapa balobaki ete faut prévenir bino po ba réaction ya makambo yango ekobanda à partir ya l'an 2000 ans. À partir ya l'an 2000 nde makambo nyonso biso tolobi oya mabe ekobima à partir ya l'an 2000 ans. Na ntango wana bino bato boyoki matei bozwi déjà prévention o likambo ndenge nini soki eyeli biso na position nini tokozalela oyo tokozwila biso bato tozalaka na ntango wana batémoin makambo nyonso wana nde esengeli sikoyo totransmettre na baoyo bazalaka te na baoyo bazalaka te fo totransmettre papa balobaki boye yango papa Diangenda alobaki ete à partir l'an 2000 makambo wana ntango ekoya
suka ya makambo nyonso wana donc ya mabe ekomonana mingi à partir ya l'an 2000 ans ya mabe ekobanda komonana mingi oyo bakobengaka na Kikongo na kati na Lingomba nkembo mya nzasi mya kota mya mingi do na kati na Lingomba bisengo oyo komema biso ekolongola biso kondima ekokota mingi e na suka makambo nyonso wana triage ekoya triage wana ekoya e triage wana kuna Mbanza Nkamba siyakadela Mbanza Nkamba eza wapi yango ngai nasali introduction mais intégralité na yango eza mulai po papa yange napesaka position nini tokoki kozalela à peu près 40 minutes alobaka ndenge nini tokoki kozalela soki likambo wana eyeli biso mais tozwi kaka extrait moke ekozwa biso 6 minutes seulement ndenge nini asalelaka introduction ya likambo na ye wana yango presse otiela biso introduction wana donc ndenge makambo alobaka na 5 mois nyonso yango eza komona ndenge papa alobeli yango donc azwaka mpenza likambo ya kati ya Lingomba ndenge nini position tokozalela à partir ya l'an 2000 turbulence oyo ekokota na kati na Lingomba ana ye moko papa Mfuma Mbanza au tikali kobanda yango na ndenge atikaki biso na l'an 2001 na ndenge apesaki mokumba nyonso wana na papa Simoki Mbangu Nkiangani koyebisa papa Simoki Mbangu Nkiangani ete ngeye sidi noani mvita yoyo tango balobelaka yango bango mibale mutu azalaka te bango mibale kaka ibuna papa ngeye sidi noani mvita yoyo toke press ukumbi tata mwana mpe elimu santo oyo tozali yango ezali kaka bobandeli tozali kokenda na l'an 2000 makambo nini makozala période ya triage période ya koponama papa tekasala soko ozali wana papa tekasala zali seswa setu seswa bana sesolo ezali lokola ndoto nzembo ya kala bamise boyibi yango malamu nzembo ya kala tokoyembaka yango lisusu te emingi mpe ondiri tosi tobusani yango bolingo mibeko Te
bolingo mibeko misala makambo maluba makana yango banda kala kasi bele tango tuzala kopesa confirmation bolingo mibeko misala makambo si baloba makabanda kala même pas nini tuzala ko kujila bele tango yo likambo na likambo ezala kana tango yango même pas nini tuzala ko kujila bele tango yo likambo na likambo ezala kana tango yango ya solo tata na mama ya digorolo mwana na bango misu munene kasi bazalaki komitala tene bango mibali lisusu misu na bango ezalaka kaka ndenge moko na mwana kasi bakendaka na nganga tokuluka banganga ndenge na ndenge oyo mpenza kozala arbitre ayako arbitre biso elikambo evandino na nkata uza kuluka kasika kwenda kuluka nganga kimbangise oye c'est-à-dire ndenge bakolobaka na biso kokufa misu ezali vraiment mawa arbitre na yo ezali kaka esika wana kasi yo lingitika akenda ko azalanga arbitre mpo ati akatelanga likambo oyo merci c'est de mon nom. Mawa ya solo makambo na mapoko mwana na kati na mukili mwabisu mazairi te pamba te awa de izalimu na makambo manso kasikawa soko kiba radio mususu ndenge bana na ngai na Canada ba telefone nga na lelo na butu bango balubi papa tozala kutala ka ba image ezala koleka na mbuka na binu ya kisasa balakisi bango bibembe mususu bangulu baza kulia ka bango na kati na balabala na ibite soko bomoni makamba zoba malheureux que vous êtes, vous venez fuir ici, rentrez dans votre pays pour qu'on vous tue comme un cochon. Anzambia mia bana bamoni mawa bana baleli kasina makambwana mazani ndingona te ya solo makambwana mayaki kasima sima lekini mango izala kaka courant nzambe na bisu akobongisela bisu kaka sieno kuna na putu bango yonso baza kulakisaka bango biliningi ya makambo oyo oyo imonani te kasi famba te tozali ligorolo ndenge nalobeli yango introduction yango wana papa yangenda apesaki intégralité nango eza plus de 40 minutes kolakisa biso ndenge nini tokoki kozalela à partir ya l'an 2000 ndenge turbulence ekokota na mokili mobimba et surtout na mboka na biso ndenge ye moko papa ndenge nalobeli yango et surtout biso bakimbangiste oyo tobengami bakimbangiste ke likambo ezali na se ya makolo na biso kasi tozokende kolukila kinya na bisika mosusu donc tozala na bososoli esika wana yango nalobaki ete na l'an 2000 à partir ya l'an 2000 ntango papa mfuma mbanza bandi misala na ya botongi Yerusalemi yango eyaki komonana ete na mois de janvier l'an 2001 kuna na nkendolo sali suni ya démarrage ya kotonga bandako mpona koyambela bapaya ayebisi papa Simoki Mbangu Kiangani musala na yo yango oyo okontinue yango na mukolo wana oyo tozalaka kuna
na nkendolo na debi ya ba travaux kobeta ba brique na se ya mbula kobeta ba brique izo kobetama kofinika yango ba sachet mvula makasi ntango eye papa Mfuma Mbanza tokima mvula ya alobi tokozala kaka awa o tozalaka na ntango wana toyebi malamu kuna na nkendolo na papa Simuki Mbangu Kyangani na pembeni pe wana papa Mfuma Longo papa Diangenda kuntima si ayebisaka yango banda 1988 na mobembo ne ya suka kuna na Mbanza Kongo tango akendaki kokonfirme likambo na ye ya Kulumbimbi biso tokotalaka ba archive ndenge nini makambo ekokendeleke. Nzembo asengaka ye papa Mfuma Longo kolonga na Luanda poete kolonga na Luanda abanza papa Misiple bakoki koyeba bobine bobana kozanga te na 1988 wana poete papa Mfuma Longo akende na Mbanza Kongo nzela ebandaki kokanga matango nyonso soka linga kende o papa okokende te pamba te boye o décision ya gouvernement eza koloba boye nde ntango wana nzela efongwami ayembisi Nzembo papa Diangenda nsilwa Nzambi ukansila atela masa salu yango Nzambi yango papa Simuki Mbangu Kyangani pe tango abandi musala ayembisi Nzembo nini yango ata presse bota la archive na mobembo ya suka ya papa Mfuma Longo papa Diangenda kuntima na Mbanza Kongo ndenge papa Eleba lobeli yango na 1988 ete silwa Nzambi ayembisaki Nzembo wana yango papa Simuki Mbangu Kyangani à l'an 2001 wana le 12 octobre ebandeli apesi Nzembo silwa Nzambi kino lelo yango za koyembama eza boye te wana bilaka ekokani te ekokani to papa Diangenda toyoki ye sikoyo alobi ete seswa wana seswa c'est tout seswa à partir ya l'an 2000 ans wana na bunzoto papa Kisolokele na ye moko papa Diangenda bazali susu te mais si amilobelaki yango avant yango bana ya tata Simuki Mbangu tozala bana ya bososoli papa Saidi po azate Nzembo wana de yimta ibyango mingi na lingala mais papa Misiple pe akoki koyeba yango kasi ozokuwa kunukutu koyemba te toyebi te mama Cléma soko okoki komeka seswa setu seswa vana seselo kikongo oyo tango papa etoko peut-être lengaki komeka we papa saisai ayete nzoto eza mabe malamu te banda mukolo ayenga oui mama Cléma seswa setu seswa nkunga unazeiwe ndambo kwani nzeli
C'est soit c'est tout, c'est soit vana, c'est l'eau. Ve voir c'est tout, ve voir vana, ve l'eau. Kwa vele di, sebe kota kuna mbanza, sebe kembela. Nkiambanza ibakota. Kuyerusalemi kukunga. Awe. Ingeta. Sebe kota kuna panza, sebe kembela. Sebe kota kuna mbanza, sebe kembela. Votuto mazulana. Sebe natwa kuna mbanza, sebe kembela. Sebe natwa kuna mbanza, sebe kembela. Basolo mususu anezanga mwa mubulu papa. Globana lingala kasi oyo. Na yebi na lingala mwa muke. No papa ko oyoki muke yakakasi po Grand Bandundu na Congo Central, Congo kaka yango moko. À part basolo nde sali enani votu toma wizana votu toma zolana me na koyemba boye na yebi penza koyemba ngote sino ko bima propriété pesa igas. Merci Nkolo na komba tata mwana peli musantu ya tia kikongo na limu. C'est soit c'est tout, c'est soit vana, c'est l'eau. Bako yungula biso na kiyungulu na likola kiyungulu, donc bako yungula biso kiyungulu to bitami kiyungulu de bako yungula biso. Ve voir c'est tout, ve voir vana, ve volo. Denge ba populaka loso. Loso ne ba sala. No ba populaka. Kuglane ko popula ko loso. Kwa vele di sebe kota kuna mbanza, sebe kembela. Bapeto ami nde bakokota na moka Yerusalemi pote bako sepela. Sebe kota kuna mbanza, sebe kembela. Yangola kaka ndenge bazokeli solo ete bakokota bato bapeto ami bayenge beninde bakokota na mbanza na Yerusalemi pote bako sepela. Votu to mazolana. Soki tokolingana, soki tokozala na bolingo, soki tokolingana makamona nyonso nde tokomona ya. Sebe natwa kuna mbanza, sebe kembela. Bakomema biso na mbanza na bomema biso na Yerusalemi na mboka Nzambe poto sepela. Votu to mawizana. Soki tokoyokana. Sebe natwa kuna mbanza, sebe kembela. Bakomema biso na mbanza na mboka Yerusalemi poto sepela. Oya misato le baga soki tokosema mbeko mena koyemba boye na kwa koyemba ngo bien te. Voilà, yango na te pankolo ndenge mama ayembelia. Merci beaucoup kozonga na bino. Merci. Yango papa mfumalongo papa dangenda lobaka ite bango bakozana na bango ba arbitre siko biso tozokende kolukila ba arbitre esika mosusu ba arbitre ngo baza wapi awa na Yerusalemu ngana yebiga mutu moko papa simukimba mukyangani yango tolobi ete tokanisa nzembo papa Mfumalongo ayembisaka na 1988 kuna na Mbanza Kongo silwa Nzambi. Papa Mfumalongo papa Simukimba Nkyangani aye kozongisa yango na l'an 2001 ke silwa Nzambi sikoyo etikali susi ya ye moko te me ya biso nyonso esika wana tososola ngai nasukisi nanga wana pona mokolo na lelo
asilisi boye kombo tata mwana pe tata molimo santu. Merci Papa Mbenza. Merci tolandi makambo ya papa. Elembo. Place totelemeli yango wana. To biso nyonso tosambelaka tata tobondelaka mpona tata Nzambe. Bamosusu bakoloba na kombo ya tata amen. Bamosusu bakoloba kombo ya mwana amen. Biso tolobaka tata mwana pe tata molimo santu. Tangu ni babandaki koluka tata molimo santu ndana yebi 13e siècle ti siko ndana yete kasi pona yiba mususu na kombo tata esili kombo tata molimo tata mwana esili tata molimo santu nana yete Nzakomba wala bangala Njampu na Brazil Nzambia mpungu wapi awa makambo ezali yo batela kaka elembo na yo pona nini o nyonso batata batikaki koloba na biso ezomonana yiki yango soki jeteki azali bayemba be bayemba te bokota na kati toyoka yiki kasi bapapa balobaki ete 100 ans soki ekoki kaka na lingomba tokomona makambo ekoyela biso kasi bato mpe bazoderange kaka oui bakokoka te misiple azali mbinga mobali ye wana mokili okongoluma eza boye soki engolumi biso nyonso tobungi ale jeteki tozozela bino ti
Merci. Boken Rovanda. Onyonso elobami awa. Yo bengami croyant ya Tata Simon Kimbangu. Banzembo ezali ba message nzambe azali kotindela biso. Epesa biso mayele. Oh nilingomba ya Tata Simon Kimbangu mibeko eleki mingi. Balobaka bien balobaka te. Suki bisoto simi mibeko toyebi ntina likambo po toyebi ke mutoko ya kosambisa mokili oyo kolo Yesu suki tokobika mibeko nde ekobikisa biso tosilisi na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen.
Imbangisme oye! Bajen oye! Bika tokubikeno moko. Twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata Nzambi. Muzola kwa se mwana tata mwanda velela. Munkumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo ndenge tolandaki na papa président national ya Nkamba ete lelo tozali na Tsinsani ya deuxième tour pona misala na biso ya nzanza bisali. Donc biso ba protocole botie la biso 5 sani, c'est-à-dire chaque camp na sani na bango oyo ya mitano ya ba pèlerin. Cinq sani oyo ya mitano ya ba pèlerin. Tobengi ba président yaba IGK yaba camp pe ba pèlerin moko moko ya kotele malibosi ya sana na ye Kipaku Kamfuma Weno Kamason pe ba pèlerin tosala noki ba président tosala noki